danseuse ya orchestre nini? Napamboli nkolo biloko monsieur esengaka tolongola linette malgré que fait beau. Ya mbona nous nakozonga na émission nakozonga na question na le but nazaki danseuse OK jazz na sina lekaki na Congo Impact na pamboli maître lui na benga ko toujours grand prêtre parce que ton travail est joli et si ko zoami avant na leka na émission biso to ba na Nzambe les caméras se photo donc sango na maboko nkolo parce que bible lobi na biso ce que to ça na makasi na biso to kokokate yango tolekana kobandela molenge beni nzombe natikeli lisusu ntango oyo na kati na maboko nonkolo yawe tala lelo oyo nzambe ndako mosusu lisusu yo fungoli mpo na ser kokomadera olobi te nzambe na ngai eloko nyonso na malamu ezouta pa na yo ya pas hasard devant ton trône de la grâce nkolo na ntango oyo sasa epi natiki ntango na biso na maboko no mokonzi na mampinga natiki bandeko nyonso ndeko na kati na bakamera oyo asimbami na maboko no nzambe mpe la belle petite joyeuse hollandaise Yael waza ndeko na ngai nanyage mingi na kombo na Yesu Masiya nous avons ainsi prié amen Amen, amen. Yine ningana 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 malo bi ningana vraiment.